nyonso ba poste téléviseur na bino pona kola na info lingala ya mokolo lelo pe mbote to fungola basango na biso na présidence pona kotalisa bino ndengo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé jeudi 7 mars na vision conférence na sommet ya SADC pona kimia pe sécurité na est ya RDC. Héritier Mapindeme. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé jeudi na visioconférence à partir ya babiro na ya cité ya Union africaine na réunion ya Troïka ya sommet ya organe ba chef d'État pe ba gouvernement ya communauté ya développement ya Afrique australe SADC na mokuse ba participant na misala oyo ba yokani po na situation sécuritaire ya est ya République démocratique du Congo bango nyonso ba lobeli likambo etali avenir ya ba troupe ya ba mission ya SADC na RDC na suite ya invasion ya ville ya Goma na Nord Kivu pe ya Bukavu na province ya Sud Kivu et pa ya armée rwandaise na nzela ya ba terroriste ya AFC M23. Chef de l'État a préconisé pour relancer processus diplomatique pour retrouver solution durable na crise sécuritaire na est ya RDC et mise en œuvre ya résolution 2773 ya Conseil ya sécurité ya ba Nations Unies. Alobi azali engagé na recherche ya paix durable pe atalisi confiance na ye na facilitation ya homologue na ye angolais Joao Manuel Lourenço boye na cadre ya processus ya Luanda bosimbake communiqué moko ezongelaki ba résolution nyonso ekozala publier na suka ya misala oyo. Na primature bosimba que na visite na ye na province ya Congo central, premier ministre Judith Suminwa asololaki pe na population ya Mbanza Ngungu et pa iwapi a sensibilisaki bango toujours pour na ko défendre mboka contre agression rwandaise. Héritier Mapindeme à Nathalie Kaila. A continué qui tournait na Congo central, précisément na Mbanza Ngungu, première ministre madame Judith Suminwa Tuluka wapepai a salaki meeting pour na ko sensibiliser population sur nécessité ya kotika la mobiliser face à agression rwandaise. Chef ya gouvernement a exhorté ki habitant ba signaler présence moko nyos o ba komona suspect pe ba collaborer na ba autorité pour na ko prévenir ba menace nyos sécuritaire. Soki ozoki na losapi nzoto bobimbe koyoka pasi, n'est-ce pas? Donc makambo ezosalama na est etali biso nyonso tu bana Congo central Mbanza Ngungu bongo te. Yango wana papa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi asalaki message na ye le 29 janvier alobi biso nyonso tu totelema mpona ko protéger mboka na biso po eza likambo ya mabele oyo eza ya biso bakoko batikela biso yango tokorondima te ke batu mususu baya ba Rwandais baya ba aventurier mususu baya po bazwa mboka na biso. Na likambo etali enrôlement ya ba jeune ya FRDC madame Judith Suminwa Tuluka asalaki appel na jeunesse pour na ko défendre intégrité territoriale pe ko assurer souveraineté ya République démocratique du Congo. Na likambo etali soutien et effort de guerre chef ya gouvernement alobi ke mobilisation populaire et zabongo essentiel pour renforcer la capacité à FRDC na lutte contre l'armée rwandaise pe balien na bango ya M23. Bosimba ke tournée nationale oyo ezali ko viser ya ko unir ba peuple congolais nyonso face à ba défis sécuritaires pe ko renforcer résilience collective. Ndenge to bandi campagne ya congolais telema. Soki olobi koza congolais okosala nini? Okosala nini? Ya solo wana penza ingeta. Na congolais telema lingolo. Bilenge tosengi bino. Oya aza makasi ya kosarole akotame armée aza kozela bino. Toujours na mission na la province ya Congo central, précisément na Matadi, premier ministre Judith Suminwa Tuluka renda qui visite jeudi 6 mars na 1000 jeunes récrits, il y a centre d'entraînement, il y a Tombo Gadio. Héritier Mapindeme Nathalie Kaila. Chef ya gouvernement madame Judith Suminwa Tuluka akomaki bongo na centre d'entraînement ya Tombangadio kuna na Matadi pona kokutana na 1000 jeunes oyo ba recrutaki bango na ba armée kati na bango baza bongo na 28 femmes bosimbake engagement oyo pona défense ya nation ba jeune
ba répondant qui n'appelle ya président de la République oyo elobama qui est pas ya gouvernement pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo face à des menaces internes et externes. Bosimba qui amélioration des conditions de vie à militaire, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka, a réaffirmé qu'il va mesure aux amis pour augmenter sol et amélioration des conditions de vie, il y a un salaire soldat. Ndenge bino bolelo botelemi pour la défense ya Mboka, comme je l'ai dit, eza ilikambo ya mabele. Lelo bondimi botelema bo s'enrôler na ba FARDC pour bo défendre Mboka na biso. Mboka o tozana ngokaka moko tozana mususu te. Nguna kokoye la biso te ndenge tomona kikuna na Est na Goma na Bukavu na ba localité mususu ba Rwandais ba koti na ba M23 eza eloko ya malamu te. Mokili oyo babengi République démocratique du Congo nzambe mutaponela ki biso yango biso te. Mindenge toza likolo mabele oyo, ça veut dire que moko na moko esika ya azali il faut atengwama atelema pour na défendre mabele na biso. Likambo etali soutien à ba famille à ba militaire à lobaki bongo apesi déjà ba instruction na ministre ya formation professionnelle pour faciliter accès à l'éducation à bana ya ba militaire pour ndenge bazali ko défendre nation a beta ki lisusu lisolo o ya effort de guerre nationale campagne ya Congo telema eza ko se poursuivre kitoko mobilisation et ko salema l'ensemble ya population pour la soutien FARDC pe na ba nouvelle unité. Mindenge bozo kendele il faut tope sabino makoki. Donc bitumba na biso côté gouvernement yango tozo saela mikolo yo eza makoki. Tolongwe na bino bilenge oyo bokoti na armée mobilisation pezo salama na batata na ba maman biso ba membre gouvernement ba membre ba institution nyon surtout que ce soit au niveau à ba province ou bien au niveau national to bandi pe eloko to bengi collecte pour na effort de guerre mbongo oyo tozo kongola eza pour na ko aider notamment bino bozala na ba condition ya kitoko donc koya en plus ya mbongo au gouvernement ezotia na cadre ya budget ya mboka. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka aza ko poursuivre mission na ye elongo na ba députés nationaux pe quelques membres ya gouvernement. Totikala kaka na ba activité ya premier ministre na Congo central pour na côté Sabino Nengo. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka na territoire ya Kimpese ya sensibilisaki ba jeune pour na bakota ebele na armée Bolanda. Akomaki na étape ya Kimpese, chef ya gouvernement Madame Judith Suminwa Tuluka a mobilisé kibongo population face à agression ya régime rwandaise pe ko rassurer ba effort ya gouvernement pour améliorer les conditions militaires et les policiers. Chef ya gouvernement Madame Judith Suminwa Tuluka a lobela ki bongo augmentation ya solde pe octroi ya prime ya combat. Gouvernement congolais aza ko travailler pour revaloriser la rémunération des militaires et des policiers pour renforcer les conditions de vie na bango. A beta ki lisusu lisolo o etali santé ba famille ya ba militaire pe ba policier ba ko bénéficier na amélioration moko significative na o etali accès à soins de santé gratuits. Bino moko boyebi lelo banguna ba Rwandais ba koteli biso na est mais boyebi pe expérience oyo ba Rwandais ba komara tina kitona na 98 boyebi yango bien boyebi te. Est-ce que bolinge zonga yango ana il faut biso bana mboka to telema et na yebi que biso bana Congo central likamwa toko lingango sute photo telema. Bosimba ke chef ya gouvernement asala ki lisusu appel ya engagement ya ba jeune a exhorta ki ba jeune ba s'enrôler na FARDC pour na ko défendre intégrité nationale. J'espère que est-ce que bino ba jeune a songololo ya Kimpese est-ce que bozali bondimi bokende armée bokende bitumba pona mboka ya solo wana penza bolobi ke bondimi likambo o etali effort de guerre chaque citoyen aza invité ya ko contribuer pour la défense ya mboka ya mibale oyo nyonso tu babengi soda a okende na front yepe akozwa prime spéciale pona front ndenga azokende le bitumba alobelaki lisusu relance ya sinat pe ba solution na ba problème o etali électricité pe mai
oyo eza na badiscussion na bapartenaire bosimba ke tournée nationale ya mobilisation eza kocontinue kitoko. Suite na grève oyo ezoleka na société de transport Transacadie Petit Takelasi ba reporter ya Info Lingala bakutanaki na Georges Longele pona kozwa ba information ya solo bolanda reportage ya Christian Kengebeni héritier Mapindemi. 6 mars 2023, 6 mars 2025, 2 ans Mokoka, depuis mise en disposition de la société de transport Transacademia, Petak Kelasi na population et Salimaki pour na kosunga gratuité ya enseignement. Pekota la ndengenini ezalaki prôné et pas ya mokonzi mboka, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na nzela ya monsieur Georges Longelo, manager Topé Mutambusi na yango, Info Lingala, journal ya peuple pour na peuple, na souci oyo azalaka na yango, pour na koyeba situation ezali koleka bisika na bisika, atalaki to alandelaki likambo etali grève oyo ezali koleka na société oyo depuis lundi 3 mars 2025 jusqu'à ce jour ba conducteur topé ba personnel ba boycotaki mosala. Info Lingala proche ya population akutanaki na directeur général Georges Longelo po na koeklasi population pe koyeba eloko nini ezali koleka po na kopesa lumière na likambo oyo ya grève toza nango. Ndenge toyebi grève ezali légale, ezali autorisé, mais grève eza na ba norme na yango. Malheureusement, oyo esalami na Transacademia est respecté ba norme te. Alors que représentation ya ba agent ezali toyokaki nungu ya grève lundi d'une manière brusque et sauvage. Tozwaki totindaki message pona kopekisa likambo wana koyebisa bato bazonga na norme. Parce que ba plainte na bango ezaki likambo ya kofutama ba démarche ezalaki en cours. Malheureusement ba passaki outre communiqué na biso, grève ezalaki enclenché le lundi d'une manière brutale et sauvage. Et loko ya mibale ezali que tosi to solola na ba agent na biso na oyo etali service minimum. Lolenge sala makana bisika nyonso grève ezaka na oyo ba bengi service minimum. Et biso na Transacademia Takelasi ezali considéré le service minimum afin ya assurer transport ya bana na biso ya mike, mais aussi pour na respecter caractère ya partenariat eza ko lié biso na ba parents o epai wa ba futaka en amont, ba futaka en avance et ensuite toza ko rendre bango service. Donc moto a futaka déjà transport en avance aza ko mériter te azo perturbation. Malheureusement grève wana ezala ki sauvage. Ba pratique moko kutu indigne ezalaki observé oyo ba menace ezalaki proféré à l'encontre ya ba conducteur oyo esengelaki baya kosala na Takelasi et bango pe ba préféré ki ko mibe na nzoto po ete ba collègue na bango ba menace ki bango ezaki moi pasi pona bomba sala musala. Bongo poda likambo etali 10 mois ya impayement, monsieur le DG Georges Longelo olobinini. Voilà ba recette to produisaki na interurbain puis na réseau connexe na biso ya on permettait que biso to futa salaire il y a mois de décembre 2024. Donc on a répété encore une fois ko banda janvier kino décembre agent ata moko ta ko bisayo ki toza na nyongo na ye ya 2024. Mais nyongo ezali nde pona 2023. Or 2023 to banda ki ba activité le 6 mars et ezalaki na 5 mois o futama quitté. Toujours le même problème pour être bas subvention et donc problème il y a un paiement et bas agent ils ont problème il y a mes gestion t ils ont problème à ressources ils ont été neti awa to bandi mois de janvier puis na mois de février koko so to za ngo ils a pour être mokonzi na biso aza ministre tutelle a salaki mokanda pour être ba pesa biso subvention il y a mois de janvier na mois de février ndenge nazolo bana bino boye dossier izana nous en cours. Na masolo mosusu basimba que honorable Amisi Makutano na séjour na ye na mboka Belgique sololaki na député belge d'origine congolaise Lydia Mouchebele bango mibale balobelaki ndenge nini kokolisa bondeko entre RDC na Belgique. Nathalie Kaila héritier Mapindemi. Na cadre ya séjour na ye na Europe, député national Amisi Makutano azwaki honneur ya koyambama
na parlement bruxellois et pa ya honorable Lydia Muchebele oyo azali vice-présidente ya groupe Amitié Belgique Congo. Bokutani oyo ezalaki occasion pona bango mibale bayeba na ko aborder ba points cruciaux oyo ezali kolobela ba relation entre Belgique na République démocratique du Congo. Malgré double nationalité na ye belge, Lydia Muchebele azali ko demeurer attaché na ba racine ya République démocratique du Congo. Pe azali ko talisa nationalité na ye ezali obstacle te po aye bana kolinga engagement envers pays d'origine na ye et pa wapi ye auta prise ya position ezali ko talisa volonté ya figure politique ya ko maintenir ba lien moko ya makasi entre des nations pe azali ko œuvrer pour na développement ya pays d'origine na ye. Amisi Makutano elongo na Lydia Muchebele bango nyonso mibale bauta na IDPS pe batalisi dynamisme na bango pe engagement na nzela ya bokutani oyo eboti mbuma ya malonga. Député national Makutano azali ko décrire ndenge renard de surface po na kotalisa capacité na ye ya ko naviguer na ndenge ya malamu na ndenge ya politique pe azali ko profiter na séjour na ye kuna na Europe po na ko renforcer ba liens bilatéraux. Merci beaucoup honorable Lydia de nous avoir accueillis avec beaucoup d'enthousiasme et surtout l'importance que vous accordez sur la cause congolaise. Je crois que je peux me permettre de vous dire que les enfants du Congo vous disent merci. Vous êtes au front, ensemble avec les autres Congolais. Félicitations. Et nous vous avons trouvé dans cette lutte. Nous avons apporté ce qu'on pouvait apporter. Et aujourd'hui, c'est avec joie que nous avons passé dans vos bureaux, justement pour échanger dans la profondeur et que nous puissions voir comment et nous allons nous déployer. Et justement, après nous, et surtout quand vous allez rester, mais je suis encore très édifié de voir les perspectives que vous vous êtes assignées ensemble avec les autres. Franchement, nous serons toujours fiers de vous. Et n'oubliez pas que vous n'avez que le Congo, même si vous êtes belge, mais bien entendu, le Congo restera la meilleure partie pour vous. Bokutani oyo ezana contexte moko ya munene oyo ezali marqué na ba événement décisif. Malgré mingi penza marche oyo et salemaki mikolo eleki liboso ya parlement européen ba l'union somi balé ba talisi importance ya mobilisation citoyenne pe na ba attente nyonso ya diaspora congolaise kuna na Europe ba échange na bango et permetta ki kakate kota en lumière ba défi oyo RDC azali confronté na yango kasi etalisi peto évoqué ba opportunité ya coopération pe ya développement na volonté commune ya ko œuvrer pour na avenir moko meilleur pour na bamboka na bango. Un point central il y a alliance stratégique entre Belgique na République démocratique du Congo. Bosimba ke dialogue oyo entre badune représentant ya RDC et ezali ko représenter modèle pour na ba génération future oyo bazali ko talisa engagement pour na mboka na biso et yeba na komata to ekende au-delà ba frontière nyonso wana. Député Makutano azali ko koba ko s'affirmer lokola moko ba meilleur élément ya génération na ye. Bokutani oyo ezali ko talisa balonde memoko oyo ezali ko promettre makambo ebele ya kitoko na oyo etali ba relation entre Congo na Belgique. Ba reporter ya mfolinga la journée ya peuple ba betaki tour na commune ya Kinseso epa iwapi batali sibino ba difficulté oyo ezakuna likambo etali mai. Population ya quartier Ngandajika kuna na commune ya Kisenso bazali konyokama na problème ya mai. Chaque jour ba koma kosomba mai ya kosomba. Bosengeli kosimba que prix ya mai ezali fixé par bidon. Likambo ezali kopesa pasi ezali que mai yango bazali kosomba yango na ba forage. Yango wana ezali ko provoquer ba malade belé surtout epai ya bana mike. Natina yango population ya quartier Ngandajika bazanga ki malobati. Biso na lisenso toza na pasi ya mai makasi. Soki bakosu na biso basi la biso pela ba pompi na ba veni ata 4 ata 5 euros et biso pour boitala pesika mort. Donc atteindre tes zones yokam.
population ya quartier Ngandajika basengi na gouvernement akota likambo na bango parce que likambo ya boye en pleine capitale ezali kopesa pasi yango wana baleli na micro info lingala basengi na autorité ya mboka bakota likambo na bango l'état akota likambo ya quartier Ngandajika sinote mawa mingi. Quartier Badara na commune ya Nseleza na problème makasi na likambo etali ba érosion bolanda reportage oyo. Na quartier Badara na commune ya Nsele likambo ya pasi ezali kuna ezali likambo ya courant pe mai ba reporter ya info lingala ba betaki tour kuna ba constataki ba situation moko ya malamu te pona likambo etali courant insécurité ezali makasi awa na 18h ozali obligé ya kokima mbango kokota na ndaku na yo pe molili moko eyaka na esika oyo ezali mawa awa na ville ya Kinshasa kokuta na ba situation oyo bana ya Badara balobi likambo etali mai pe awa kutu babosana bango bongo tangu ba reporter ya info lingala bakomaki sur place bango basepelaki mingi kobeta mbela enfin ke bakonzi ya mboka bayoka pe bango ba résoudre problème ya courant pe mai na quartier Badara na commune ya Nsele. Awa to na quartier Badara 2 commune ya Nsele to fandi awa tangu mulai alors kamba malonga ezalaka te to tungisama concernant makambo ya mai courant emonanaka te kaka ba promesse donc tozwaka eloko te alors yango wana to souffrir makasi omoni ke l'eau c'est la vie bon sikoyo mai emonanaka te nini ka promesse donc tozwaka pe yango te eloko déjà ume bato Badara oyo banto banjango na to mona courant te to mona mai te donc tozana bosenga nango nde na moment on a mbula wa 2024 bakotshela biso courant bakotshela biso mai po so pesa nécessairement so mata biloko courant ezate po tozo bayeni courant ezate kozo mona tozana susa courant na mai bakotshela biso. Motiva pesali potopoto kitoko pona bana bino bazala en bonne santé. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bote la Bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bébé pro. Pona kolata ba sapatu ya qualité awa na RDC to na ville ya Kinshasa solution zakaka na présidence de la SAP pa ya sapeur de ta papa griffe na 7e rue limité résidentielle juste na petite boulevard ndenge iritima pinde na Igor Tsingi batalisi. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sapeur d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors ke bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel ariketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment mosala bitoko boye alors ça on les gamondele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas le gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala marato donc les arabes pour nous informer le sous maman la biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà
oyo na pouvoir oyo kutanga nazala pas par griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la république Fachi Beton il pas ya kutanga déjà nazala pas par griffe artiste coordonné mais naye baraté pourquoi nazanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment naye combattre ba chinois naye ko combattre ba expatriés naye ko combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en eza jour na yo au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac les à cordonnerie na maroquinerie atta chaussure les que bolite le ko la ilk oye na dimna le ko le moro na dimna le ko le moro atta za le ko le moro na comme sango le ko la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la cordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali moko na 7e rue Limité aux na petit boulevard Limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bopesa confiance et pa yande konabino sa père d'état papa griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Lobby le 8 mars Sunday cause à la fête moneno ya ba mamonde na tina wana rédaction ya mfolinga les proposer nzembo oyo pona ko souhaiter bonne fête na ba mama nyoso. Ça c'est une chanson pour toutes les femmes fortes. Salutez ma maman, ma femme forte. Ata tangi ba moyen, mais elle reste forte. Les Didi indiquent que l'échec n'existe pas. Il n'y a que des apprentissages, c'est que la bouche dit. Miss indépendante, Namosa vrai. Après toutes ces années, elle reste toujours fraîche. Tozana ba communiqué nécrologique bolanda lertir na yango. Famille Malamba bazana mawa kwedisa na bandeko baninga pe bayiba na bango nyonso liwa ya papa pendeko na bango lieutenant colonel Malamba Zembwa Maurice oyo akufaki depuis mikolo euti koleka programme ya matanga ezali boye mokolo ya mardi 11 mars 2025 veye mortuaire ekosalema na salle polyvalente de la Fontaine oyo ezwami na croisement ya baveni Gambela pe banali ya numéro 38 na commune ya Kasavubu mokolo ya mercredi 12 mars 2025 nde levé du corps to bakolongola nzoto ya moweyi na hôpital du cinquantenaire ekolandisama na exposition na yango pe exhortation pe dépôt ya bagère de fleurs ekosalema sur place na hôpital ya cinquantenaire bongo na ngonga ya 11h nde départ ekosalema mpona bokundami na nécropole de l'éternité oyo ezwami na commune ya Nsele babengi yango Nsele Bambu na nsima bain de consolation ekopesama na salle polyvalente de la Fontaine toujours na croisement ya baveni banali ya numéro 38 na commune ya Kasavubu tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka lieutenant colonel Malamba Zembwa Maurice. Famille Mwanza bazana mawa ya kwedisa na bandeko baninga pe bayiba na bango nyonso liwa ya mama pe ndeko na bango Yowa Kabedi Godelive oyo akufaki depuis le 2 mars 2025 na sina ya bokono ya tango molai. Programme ya matanga ezali boye mokolo ya mardi 11 mars veye mortuaire ekosalema na salle Oasis oyo ezwami na boulevard Lumumba après Shekina référence pont rivière Njili. Mokolo ya mercredi 12 mars 2025 levé du corps ekosalema na morgue ya hôpital ya cinquantenaire ekolandisama na messe d'action de grâce na paroisse Saint-Ambroise bongo na sima ekozala bokundami na cimetière ya Miséricorde na Kinkole na commune ya Nsele na sima ya bokundami bain de consolation ekosalema toujours na salle Oasis oyo ezwami na boulevard Lumumba na sima ya Shekina référence pont
Rivière Njili. En attendant, matanga ezali kosalema na lopango ya libota oyo ezwami na avenue Luki numéro 5 quartier Kabila na commune ya Kisenso na route de la paix arrêt Saint-Ambroise référence en face ya bar Cristal. Sika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka mama Yoa Kabedi Godelive. na mokili aliwa bato nazalaka na ngai te o na mibeko nzambe pesa bozalaki ebele mpona kolanda info lingala ya mokolo lelo soki bosepelaki na yango loba merci na hérité mapinde oyo supervisaki édition ya mokolo lelo concours rédactionnel ya Nathalie Kaila na monta